BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Oui, bonjour tout le monde. Je tiens à préciser une chose, parce que depuis ce matin, je reçois, depuis tout à l'heure, je reçois des messages, voilà, comme quoi qu'on n'a pas posté mon fils le jour de son anniversaire. Mais je voudrais que vous compreniez une chose. J'ai rien à foutre qu'on le poste ou pas. Depuis que tous ces enfants-là sont nés, on les a jamais postés. Et aujourd'hui, on les poste. Moi, je ne veux pas qu'on utilise mon fils comme un trophée ou qu'on utilise son étoile pour quoi que ce soit. Non, non, mon fils n'est pas un objet. Non, je ne veux pas qu'on utilise mon fils pour faire du mal à d'autres enfants. Non. Un père, c'est celui qui t'élève. Ok? Un père, son géniteur, c'est celui qui t'élève. Qui a été là dès ton bas âge, dès tes premiers pas, tes soucis, ton adolescence et tout et tout. Aujourd'hui, mon fils, il a 19 ans. Il sait qui il est, c'est qui son géniteur. Il sait, voilà, c'est le plus important. Je n'ai pas besoin qu'on poste mon fils sur les réseaux sociaux juste pour faire du mal à ses frères et sœurs. Non, mon fils n'est pas un trophée. Mon fils n'est pas un objet à qui, voilà, on m'a jeté là-bas, je vais me servir de ça. Non, 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 non. Non, mon fils, il n'aime pas des réseaux sociaux. On n'a pas posté mon fils, tout simplement parce que dès son bas âge, on ne l'a jamais posté par son père. C'est toujours maman qui le poste. Son père ne l'a jamais posté. Donc voilà, ça va continuer comme ça. Alors arrêtez de m'envoyer des messages. Oui, on n'a pas posté ton fils. Pourquoi? Machin. Mais j'ai rien à foutre. Et il y a pas mal de donneurs de spermatozoïdes. D'accord? Aujourd'hui, une femme ne fait pas que des enfants pour... Ne faites pas les enfants que pour les hommes. Hein. Faites des enfants aussi pour vous-même. Comme ça, que le père soit là ou pas, tu vas élever cet enfant avec beaucoup d'amour. D'accord? La plupart des hommes aujourd'hui, c'est des donneurs de spermatozoïdes, c'est tout. Alors arrêtez de... Moi, je ne veux pas qu'on se sert de mon fils. Je ne veux pas qu'on se sert de son étoile. Voilà. Parce qu'on est dans un monde pourri aujourd'hui. Les gens se servent des étoiles des autres pour... Non, moi, étoile neza ya nzambe. Aza ya nzambe. Oh yo tata na e, oh yo tata mwasi, oh yo mama na e, oh yo mama leki. Non, moi nanga ba nanga bo mona bangote. Ouais. Bon mona bangote veut dire je ne veux pas qu'on se sert de mes enfants. Voilà, qu'on se sert de mon fils pour faire du mal à ses frères et sœurs. Non, mon fils, son père ne l'a jamais publié de son bas âge. Ah ben je veux que ça continue comme ça. Voilà, c'est tout. Mon fils, il n'aime pas des réseaux sociaux, il n'aime pas, c'est moi qui l'affiche, c'est moi qui les publie. Alors arrêtez de m'envoyer des messages, ouais, on n'a pas posté ton fils le jour de son anniversaire, on l'a pas, tout simplement parce que je ne veux pas qu'on se sert de mon fils. Parce que mon fils n'est pas un trophée, mon fils n'est pas un objet. Genre que voilà, on m'a jeté là-bas, je vais me servir des autres enfants pour faire du mal à ses frères et sœurs. Non, 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 non. Mon fils n'est pas un objet. Un père, c'est celui qui t'élève. On ne va pas se voiler la face, quoi. Koffi Olomide, nangi audio on a seki, nangi pasi, makamboyo. Oyeso comme la Koffi Olomide, je vous dis mes amours, il faut apprendre à te beller, ma parents est belé. Surtout bato bazara en habitude. Il y a bibota bota, obotia, au monde qui non aux stars, mokileza yo, tu as l'argent, tu peux faire n'importe quoi avec n'importe qui. Mambo ezo comme la Koffi, oyo ya lelo tozomona oyo. Ete ya batu ebele. Koffi Olomide azokende vers sa fin. Na nzambe te, na okatela ye ba jour te. A comme kene na déluge. Parce que son tali presque batunion so ba comme rejeté. C'est vrai. Batunion so ba comme bandaki nanu na famille na ye.
ekomokita basi ba ex basi bana ba musicien donc on sentir que non mutu ba to komi ko rejeter omoni tout se paye ici bas nyonso efutama awa na se ato sali likambo okofuta ngo après 30 ans. Vous savez, moi je suis toujours au milieu du village. En tout cas, Nazara toujours du côté de la vérité. J'aime être droite en fait. Nazara toujours juste. Merci beaucoup à vous mes amours. Ne zappez pas, restez toujours connectés. En tout cas, abonnez-vous si c'est votre première fois. Partagez la vidéo. Je vous aime bien. Bocha ba commentaire nabino. Yangonde ekosa laske to avancé. Boki audio na chilibino. C'est l'audio de Baby Mama. La Baby Mama Yuyu Chivundu. Babota na Koffi Olomide. Ba o ba yebi oui boyebi. Ba o pe ba yebi te. Vous voyez déjà la photo de son fils. Donc rien à dire, rien à commenter. Bino mo erbo mon na photo. Bozo mon a tel père, tel fils. Donc rien à commenter. J'espère que Boyoki, la façon dont la maman a dit, Tomonaki dernièrement, c'était son anniversaire, et Tomoni Koffi Olomide a posté mon fils, et puis befté mon fils. Eh, Bandeko. Koffi Olomide a encouragé, franchement. Aza encouragé, oui, c'est son fils biologique, a posté les jours de son anniversaire. Mais il est vraiment courageux, mes amours. Tout solo là, parce que ngana linga awa tout solo là. Non, na boy koloba maumba, on a ça pour ça les hommes intelligents et les femmes intelligentes. Ce que vous a manifesté, vous tout solo lango. Selon ce que Yuyu Chivundu vient de nous dire, que moi si oyo, moi na obozo mona ya Koffi Olomide, a tikala ko poster à ta jour mon côté. Depuis Abotama a posté, il a 19 ans. Et les lots a reposté. Pourquoi? Parce que Del Piero a boy kobengaye. Parce que Didiston a boy kobengaye. Azana guerre Didiston. Oba lobara. Adage Moré Lobaka, les salaires du péché, c'est la mort. C'est ça. Les salaires du péché, c'est la mort. Oh, Koffi Akomo Futaka Oya Sala. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Tout le monde on a place, donc. Zana on a place, pas Mikolo. Na lobela ki Koffi fort, na nenga bien. Oui, ngana lobaka toujours na nenga bien, na toujours au milieu du village kande na repeta kango. Tous à nos côtés à moi na moi si na mwana nae. To éviter qu'est-ce qui s'est passé? Relation na ena Koffi Olomide et loko ni ne sala ki baka bwana ngana bino to éviter. Parce que ces garçons à 19 ans donc to loba que abotaye bazala déjà na alia azaki soko do balanda na ba Didiston wana. Donc alia félicitations parce que oza motema au supporta malgré zaki na libala mobali abandaki ko sala nini mobali abandaki ko tromper yo na basi mususu. Fi oyo moi si mokota lingate ke abota na mobali après mobali a sondolaye. Fi oyo maman oyo na ba fi oyo c'est trop dur maman oyo tozo pesi respect azaja maman na ba bana ne ba koli déjà na nda sûr te que non alingaki atikaka mopao boyebaka bwana. Moto nyonso aza na souhait que non na boti na star na zala mwasi ya star na demere na star mais ça que bakabwani depuis bakabwani je ne sais pas son histoire mais la façon dont Azo Lobela n'a meki un peu ko analyser que Koffi Olomide a tika ko poster moi na été donc cela veut dire il y avait pas de relation entre Koffi Olomide et son fils. Et bano baboya wana nde bano bazara photocopie bino mo bomo na photocopie rien à dire rien à commenter et lelo oyo et Koffi Olomide a posté maman na ya boy
ma chérie, aboyi. Atali siko douleur wana. Atali siko douleur wana ya rejet. Parce que, comment on a, eza Koffi Olomide a rejeta bana na ye. Lelo to fanti be to ko mona bana bazo apparaître lokola mbula chaque jour a au mona liste bana Koffi Olomide ba obima. Lelo nani milka soki milikash soki milikash mosusu abimi. Lobi kuna ezaki keina. Lobi kuna ezaki somolo. Donc chaque jour tozo épisode asika ya bana Koffi Olomide. Siko yebisanga bana nyonso wana pourquoi aza au courant que ana bana pourquoi bando poster bango te. Omoni siko. Omoni ke makila bana neza makasi. Omoni bana na nzamba okilo sambo na bango. Mwana nyonso alingaka amona parent na ye. Mwana nyonso alingaka amona ta papa na ye na musika, maman na musika. Ça fait mal, hein? Au fandi boye, omona ma réseaux sociaux, c'est mon père. Mais papa wana botika la kosolo na yete bosolo la na yete boza en contact na yete. Omona kaka papa zo apparaître na ba réseaux sociaux na bana mususu. Et ça la passe. En tout cas, nani YouTube vundo, tu as raison. Tu as raison. Azana a raison ko silika. Moi sini ya kolinga ki mobile atika na mwana aposta kata mwana te asolo la kata na mwana te aibite mwana na avivara ndenge nini. Oui, et amakila na yo. Tu es une star. Oza star. Oza na 1000 possibilités de prendre charge ya bana na yo. Donc c'est que ba maman bon ba senga. Non. Ezaka qui reconnaître bana nga. Comment vous allez? Eh patati patata. Et surtout ceux qui bana wana bazana bango, ceux qui bana na bazana bango baza poli. Ceux qui bana na bazana bango bana malamu. Yango quelque part au moins Diddy Stone peut m'ambazo sale. Diddy Stone makambo quelque part azo sala. À cause ane pena raison. Tout le bani. À cause ane pena raison. Malgré que azo débordé mais ana rage. Azana rage. Koffi Olomide asala makambo ebele ya mabe. Moi soit telemi YouTube maman oya bat oyo a telemi donc dans l'épisode de oyo bakutu ay bote na YouTube biso to yebi nenga personnellement na yebi na yete. Mais dans la liste des obima chaque jour il y a des femmes baso apparaître. Koffi Olomide abota na combien de femmes? Abota na basi ebele. Et basi wana nyonso bango kande bando décevoir ye to ye pando décevoir bango. Talalo moi so atele mabi que non tika étoile ya mwana nga na boy ba use étoile ya mwana nga. Oui, c'est qu'aza au courant. Aza au courant plutôt. Que Koffi Olomide a usaka be étoile ya ya bana. Poza ki Del Piero Morino ayembe lukutuna Del Piero nzembo. Mais si tu as Del Piero à boy, Del Piero appelle papa. Del Piero Mourinho. Omoni, Yosui au PC Del Piero valeur. Et tala lelo. Moi non pe à boy na. Ah ça fait mal hein. Batlo kwa ba Koffi Olomide ba cause à la beauté. Ba cause à la beauté. Yo on a félicité ka Jibin Piane. On ba Jibin Piane là. Bana ba raison na bango nde ba réunissa bana bango. To moni Jibin Piane azwa ba nenyo so bota na basi nenyo so akangisa bango esika moko. Oui, c'est ça. Parce que lelo o cause à la té pour tout le monde a désordre ko bima awa. Bato balobi que non Koffi atika les distractions. Ak se concentrer na Cindy babona babota bana. Parce que presque bana nyonso ba komi ba rejeter. Presque bana nyonso. Tout ce qu'on a dernièrement photo ezaki na Minou, Rocky, Aristote et tout. Oui. Et ben mutu moko lobi hein. Soki ezalanga bano nga na ndima tate to kanga ta photo. Ça fait mal. Papa no ya envie. O solo la kana yete. Et ça la passe hein. Et ça la passe. Bato belé balé na kombo Koffi hein.
ayebaka betola bato ayeba soki mwasi oyo mwasi abota na ye azo insister makambo ya étoile soki azo insister makambo ke non nalingi koyiba étoile mwana nga te ayebi makambo azoloba parce que azalaka ex danseuse na ye azalaki na monde de musique ayebi ce qui se passe dans ce monde là Popo Lipo à travers na Koffi Olomide aloba na émission ya Mike Nyema abandai koyoka ke balide bazora betola bato ando yoka na ndimaka te alobi bazalaka na quartier latin soki babeti concert Koffi Olomide abandai kozwa ba uniforme après concert ba uniforme a recruter azui ba uniforme nyonso ba sokoli atate na mitoki na bango bo pesa ngamo na sokola ngo bo pesa bo donc ba uniforme nyonso na mitoki na bango nyonso yemo wa ndozo ba uniforme ke sokoli donc aye ko comprendre ngo après que donc ba uniforme nde abandai kozwa wana ezalaki abandai kozwa ba chance na bango c'est vrai soki bango moko lelo bazoleka na télévision pour nobeta masolo wana sans crainte c'est que baza déjà na kati ya libulu wana bayebi makambo baomona na quartier latin musicien nini oyo bozomona s'épanouir à part Fally Ipupa azate Fally Ipupa pe lelo bomona ye akomi en guerre na Koffi Olomide eza pona pamba te soki Fally Ipupa na lobi pe abando loba lelo bat bomona Fally Ipupa enga to matato kita aza papa na ye OK abimise na musique apesi ye opportunité OK merci Fally Ipupa saki pe na ba talent na po abima pe wana foza pe na talent pe étoile po Koffi pa linga yo nyonso wana to boyete mais ce Fally Ipupa alba fongola monoko aloba bato bakokanga matoi en plus Fally Ipupa sala pe fort to éviter qu'est-ce qui s'est passé Fally Ipupa a ça la différence na bana quartier latin bango nyonso boy bisanga à part Fally Ipupa nanya s'épanouir na musique na quartier latin bazate bazana mingongo na bango ya bien ya kitoko ka mingongo to yebela bango wana ba soleil wanga ba burompela ye wana akomi ko postuler na députation soki gouverneur soki députation kuna na mbandaka na hebite soki masola musique futi te epesi te akomi ba mususu ba JDT qui on l'appelle comment en tout cas Gibson en tout cas ça tellement ébélé ba Burompela ba Modogo Botekol ba Montana kuta yoka Bodogo Abarambwa ba Sam Chintu ba Suzuki ba Mamale baza tellement ébélé baza wapi ba msuba komo beta na poto na ba malewa poto ba na poto me ba beta na malewa ozomona ba ko kosala ta album te ata album ata single album ku c'est trop dur single ka moko o mona musicien zoko kosala te boy bisanga bango nyonso ga pourquoi ka bango nyonso simba te poto mona quand même bana wera sonne wera pas za muto to ko féliciter toko kite mais il faut te féliciter Weranson Weranson a bimisi bana Weranson a bimisi bana lelo ba héritier baza ba faire rigola baza ba Fabrigas baza ba Robino Mudium ba déplique en tout cas bana Weranson to mona ba s'épanouir quand même par rapport ya Koffi Olomide na JB Mpiana kutu yo to lobate ba musicien tellement ba moni que non oh mutumo lobi ba monsieur BCBG vraiment ba komi rouillé ba commentaire moto bonaka na vie na sala émission mo bona ba monsieur JB ba série ba yaka na 2018 2018 ou 2019 ba yaka ba bi ba monsieur ba komi rouillé ba ko soki bazo boya ko longwa ba okende wapi ba banda carrière ndengeni tout mona ki Gino abimaka awa asalaka
asalaka nzembo moko boya chéri enlevé et ça aura succès mais depuis abeta nzembo chéri enlevé wana ti lelo. Donc c'est pas donner à tout le monde ko fongola ba to motema ba s'épanouir. Parce que l'idée ba sala bo ba zu ba chance na bino nyonso ba onde ba osela ngo. Ozaka ne se na beta ke pas leader boye. Na beta ke pas leader boye. Boye bakate ba opesa opportunité à couper sa chance à bimisio pendant 2 ans 3 ans ça li succès. Mais à zu succès na il y a 5 ans il y a 5 ans plus tard. Donc faut faire attention. Moi si oyo maman oyo aboyi na mwana na ye parce qu'ayebi azala na milieu ya musique ayebi eloko eleka na milieu ya musique aboyi alobi ke no batika mwana na ye Koffi Olomide aza mutu moko akosuka boye te aza mutu moko ke no bana bakomi ko donc akomo poster bana kaka po alongola parce que ça fait mal hein. Ozana mwana moko mwana oyo boti propre komi adversaire na yo fali pour mwana oyo bimis ba komi contre yo to matato kita est-ce que kaka yonde oza malamu batu nyonso oyo ande baza mabe batu nyonso oyo oza na bango ba problème wana yango momoni pe mutu na vie soki yo kaka obimaka mutu mabe batu basala ko kama mabe te c'est que yonde oza mabe mitala pe yo moko pourquoi yo batu basala ko kama mabe c'est que yo moko poza mabe parce que tomoni Didi Stone enfant biologique à Koffi Olomide a téléméli moi n'a pas bangate bangate que non c'est mon papa bangate azana takunate Didi Stone de là a commis na position Didi Stone lelo azana ba contact na ba Rihanna azana contact na ba star ya minene lelo la lanzalate akufa nzalate ata Koffi Olomide que non sollicité le sous-souté c'est son père oui on n'en disconvient pas c'est son papa mais lelo Didi Stone quel est la terre quel est la terre parce que papa naye a fongolé la Didi Stone pas comme petit lelo au hasard c'est l'influence de son papa mais na menitio andimi a rejeté papa naye andimi a ça la guerre na papa naye pour nanini trop c'est trop. Moi, on a accoli na ba traumatisme, accoli na ba problème na motema. Dans la traumatisme niveau ko ba ke non, akenda jour sous na Pullman, na Pullman pardon, akenda akuta papa ne na mwasi mususu. Moi nazo kanga papa na basi mususu. Quelque part on a raison na ye. Tala le loba na ba komi ko bima. Tongo pourquoi bana Koffi ba komo bima Koffi abotana combien de femmes bon risqué bon mona liwa Koffi Olomide bana babimi 60 parce que ba komo bima ka mingi te to mona Koffi Olomide a posté Antoine Banabo a posté parce que au moins sobi total Antoine Banabo na mwana bandenge moko bakokana. En plus, Koffi pe aza makila makasi. Aza makila makasi. Bana na ye bazo koka na ye makasi. En tout cas, ça fait mal. Mes parents, ceux qui ont envie, obi que bota na yo partout. Ça les faut réunir bana. Yango moninga na kumisa mibali baluba. Mibali baluba à cause na mwasi. Moko, mibale, misato, ça va être 5. Mais alors ça l'effort à réunir bana na ye. Mibala baluba à cause de basi ata 5 afin si bangonda kumoko. Bana na ye ba oye bana. O matabo kita. Beaucoup à 20. Bino nyon se faut boye bana yana leki c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Baluba ba 5 sabana bango baluba mingi na bangala onga na yebi. Ba 5 sabana bango c'est ça. Koffi loko izanga ki il a fallu à 5 sabana asa star asa papa en autorité erreur ya salaki ndenga sundola bana abwaki saba je sais pas qu'est-ce qui s'est passé Ali azaki sous l'influence ya Alia pona ko zanga ko réunir bana na ye
erreur ya salaki alinga ko apparaître na média kaka na bana ya alia kaka na bana alia biso nde toza boye toyebaki biso toza boye toyebaki ke non bana Koffi Olomide oyo aza nango toyebaka ke bana toyebi Titi Stone toyebi Del Piero Mourinho toyebi na owana mosusu mais ba mosusu totika koyeba bango te ba oba obima oba. En tout cas ça fait mal et ça la passe Koffi Olomide donc au moins quelque part et ça humiliation donc ba maman bana ba boyina bana na bango omoni parce que les deux parts de Jézaki Mabé de part de Jézaki Mabé oui musique on a succès on a mopao on a mongongo tu as l'argent on a la notoriété everything mais si ko erreur Koffi a salaki azanga ki ko réunir bana na ye. C'est là où Koffi Olomide a échoué côté à ko réunir bana okozala obotina mwasi ozana une relation te mais prends le temps le fils qui a une relation na mwana oyo boti aza ni na affection na yo opostaka yete osola na yete mais tellement bana ba rejeté bana misu bazo rejeté na ba réseaux sociaux et lelo bimi oh mes enfants mon fils quelque part el bon temps mutu mwa bi Koffi azo kata sonité papa a encourager to matato kita c'est son papa. Si tu habites zonga, maman oko boya na yo ke no te aposte moi na ngata na affection te mais papa na aza papa na ye. Un jour, bilo sakana bane. Un jour ata yo boy akotu na ka papa na ye. Où est mon papa? Je vais voir mon papa. Ata lelo aza invité par toi ko kenda ko na bi ke non, je suis le fils biologique de papa Koffi Olomide. Ba maman na komi pratiquement na souka, na souka est déjà na souka. Bon matabo kita ata moi na koli l'affection à papa na été mais aza papa na ye bana baza bongo bana baza bongo non plus un exemple mon oncle azaka na moi si en fait azaka ka neza ezalaka azana na kananga aokola balingani na sœur moi église oncle nanga era balingani et au sala que non famille tellement bando sambe l'église moko ba parents ba tel que à moi na biso ba sambe l'église mo ba lingani ko simba te boy na boy allez ba parents ba lingani relation anate mais au sala nini ba parents nani moi ça oncle na biso wana na série wana azongi na ekin ba en fait ba yakin na ba parents na ye oncle na biso atikali a continuer vie na ye a bala na ye a bota na ebite qu'est-ce qui s'est passé maman on a pe azonga kin na époque wana kala eri azongi kin or kazaki na zemi oncle na biso oncle ayebate na ebite soki baswanaka basalaka nini nga na bino toyebite donc abota na ye déjà mwana kola Charlie mon vieux mon cousin propre oncle na biso pa abala ne pa bota abota de bana na yeti ayepe na kin wana et tout et au sala ki oncle na biso wana akufa na ye après des années cousin na biso doza cousin na biso toyebi ka na 2000 na 2023 na 2022 atie mama na ye makelele naza na posa na ye ba place papa na nga azali naza na posa malgré papa na ye atikala komona ye donc oncle na biso na kota na sama bele ayebi te kaza na mwana Charlie mwana liboso biso toyebi ke no mwana ne liboso aza Assam mon cousin que je salue or mwana na ye ya liboso aza Charlie abota papa tikata oyeba te mwana luka ngai funa yebaka papa acha mama makelele ti mama na bango akota en contact na oncle na biso musu ya mukolo ti ayako découvrir famille papa na ye malgré akola akola koma papa na biso ba 39 ans 40 ans akola déjà malgré na 40 ans d'âge na ye aoluka famille papa na ye ti na ndenge famille peut tout ça organisation oncle na biso en fait ba yamba qui est na famille quoi
donc tu es cousin na biso na kimokolo donc oncle na biso na kota na sama bele atika ko yeba te kaza na mwana bozo comprendre que mwana muto azaka mwana muto donc malgré tout malgré na ebiti soki oncle na biso asalaka maman na bango mabe soki lekana ka ndeni ngana bino to ebite mais akola bi ngai fona mona kaka famille papa na ngata papa na ngaza invité donc on est histoire vraie salami la famille na ngai donc j'ai vite compris que mwana muto azaka mwana muto o akipaka ngai te ayebini te bon mata bokita bana na lelo to lobi ata bakoli bon zaka na posa ya Koffi Olomide ata lelo bazate ata lelo Koffi Olomide azate bon zalaka na posa ya bon zaka en contact na famille papa na ba mama rofo na ba kolukeka posa tata mwasi o famille papa to sorte mais un jour ata ba komi ba tata mobimba c'est ça ba sumu na bino ba déception na bino bo futisa ngo bana te bo futisa bana te o te na lingi aso na papa na ete mama ata yo lingi te soki akomi mukola komi indépendant akoluka kaka c'est ça Koffi Olomide eloko asali a raté déjà bana na ye mais il y a toujours l'occasion il y a toujours un moyen oyo akoki ko se ressaisir oyo akoki ko se rattraper et loko fois ça la yango na aluka réunir bana na ye soka réunir bana na ye ko zala bien ata lelo soka zate to mona ke no bana Koffi Olomide malgré ba yoka na te po a eza déjà guerre parce que a to mona déjà eza guerre non mona te ke bana ya Didi Stone wana na okay na osoki ke na ya auti ko bima oyo na habité ko tous en contact pour bazo ba que non eza ke na Didi Stone en miniature Didi Stone en moindre oyo lo balanga te Denis le sabi yepe ke na yango yana ba boot boy ba boot on eza boot la ta ki la photo nzambe na ngai mon deux ama kampo je suis pratiquement à la fin maman Yoyo donc je sais que c'est vraiment difficile pour se rattraper pour ceux qui déjà mobile a occupé mon até ça fait mal l'école ça etika biso basina moi douleur moko na kanda moko na rancœur moko mais o mato kita aza papa mwana yo o mato kita c'est son père aza makila na ye lelo ko betela ba na lisolo ata soki abali akoli que non je suis le fils biologique de Koffi Olomide et surtout que bazali photocopie copie conforme ya Koffi Olomide. Donc c'est ça, en tout cas, Koffi Olomide, il y a toujours un moyen de se rattraper. Ça l'effort, bazaba anayo. Ça l'effort, tu dis que papa miki tsakate. Luka rassemblé bananayo nyonso. Baye bana, ba solo. Nebi que ça facilité. Pour ceux qui papa nanu, papa azana mutu ya moto. Soko bana bozande. Bon andaka papa na bangote. Donc c'est ça, en tout cas, je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup, je vous aime bien et je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.